Et ça, la batou, on va comprendre que sans la prière, la salle est l'eau qu'on salaté. Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc il faut que ça soit niveau ninzamba ko salela yo. Mais si on tikalika yo moko, on tikalika sans Jésus. Donc yo moko siko banda ko tia ba sans babiloko ko zanga yo. Frère, un jour okobenga bata minene, bamboka minene, baseku wa minene yete. Lolenge na bangote. Ko banga biloko bazo présenter yote. Armée ngweza bandoki et tungisaki pendant la nuit au kataki prière, au kataki pongi. Au bandaki au mituna makambo ezo sala maboy dans un solution nene. Moi je te dis que c'est la prière pour répondre yo. On dit matin que soso oya ko robota. Pourquoi? Nous avons vie différent. Soso ya pondaise, ya yasuka ka na couveuse. La couveuse aboka ape maki, ba vendre la makité. A pas sur la paix makité. Attention, tous ça différent. Yé, balé sakaye. Ami le kilate. So ba iblongole na couveuse ba kiti se na se. Ayi ba nenga vivre te. Mu pepe mu kolomoko, kozanga poule. Kozanga chaleur. A okufa. Mais soso ya mboka yaya. Biso za ba soso mboka. Donc soso mboka kola na pasi yaya ya komilukela. Apanzaka fulu ye moko amilele la kamido de la ka amiluke la ka kolia akola ka bongo mela suka ya soka bwaki maki avant la ngo ezana batu o ba comprendre que sans la prière la salle est l'eau qu'on salaté. Bible nous dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc il faut que ça soit niveau ni nzamba ko salela yo. Mais si on tikalika yo moko, on tikalika sans Jésus. Donc yo moko siko banda ko tia ba sans babiloko ko zanga yo. Azamwana motote po akosangai. Abongwa ni pete po awangana. Nzambe ya le Nazarien. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Kolabye mapapu, masope mafuta. Bonsoir, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Zambe apambola, mwana nzambe moko azwi grâce ya kolanda message oyo. Zamba pambola yo, zamba mono amona na libota mobimba. Na pamboli bandeko nyonso dans le Seigneur, papa, maman, yaya. Bien-aimés dans le Seigneur, ministre de Dieu, homme de Dieu, femme de la prière. Kenzamba pambolo nakati ya libaku malamu otozobela l'importance de la prière. Lelo na kombo na Yesu Zambe na tiki ndeko na ngai papa na nga mama na nga dans le Seigneur na mabokono. Pambola e mutazui occasion ya kolanda losambo oyo. Partage na ina kati ya prière et dans la sine à sauver mutu moko na vie. Le sambo oete misako ndima mutu moko ebungaki asilaki espoir azaki na sens te yebaki soutenir akiko sala. Mais tu komona ke prière lelo eza sina résultat ya énergie oyo zongisa ba makamo oyo eza na ba impossibilité pe komisango na possibilité. Tondimi ke ozanzambe na pamboli moment on a comme Yesu. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Yahweh Nzambe na lola amona yo apambola yo. Message na biso lelo ezali la prière c'est le vide de refuge. Le sambo ezali mboka ya ebombelo. Le sambo
moto azo se confier na prière aza moto oyo azo kokota na mboka moko oyo eza na eyebi kobomba eza na batu mingi ba se confiaka peut-être na maele na ye tel que il est sage eza mabete mais eza na babiloko oyo maele ya moto ekokende pe komi na suka esuki maele yango sikoyo bato baoyeba yango te vraiment est-ce que eza mayele eza na babiloko mosusu oyo tokoki kolobela lelo ezali na baresultat moko ezali baresultat moko eza favorable eloko ekoki kopesa yango seulement c'est la prière. C'est pour cela que toza na besoin ya kotombola kombo le sambo. Et na kata le sambo, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui se manifeste pendant ngonga le sambo. So itoke le plus loin, tomona que le sambo ezo ebisa biso, Bible ezo lobana biso, prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Ça veut dire pendant la prière, Moutazo s'est connecté dans Nzambe. Et pendant la prière, Dieu se manifeste pour parler, pour répondre, pour se manifester à ses enfants. Heureux l'homme de la prière. Et c'est moi la mota le sambo le lozo landanga prière na yo ezali façon oyo to cadeau oyo nzamba pesio ezali kababatu nyoso tezaka ya ba eli ya nzambe. Sache bien que tel que ozonga na le sambo mingi yeba que oza liboso un père pendant la prière. Et la prière ezali mboka yebombelo. Donc c'est une ville de refuge. Eza mboka ya batu oyo ba se retrouva na mokili oyo baza na refuge musute. Eza mboka ya batu oyo ba se mona que ça soit mayele na ye ba capacité na ye ba talent na ye, mais comprendre que talent wana il y a un Dieu oyo akoki ko protéger yango apesa yango valeur pendant l'heure de la prière. Et ça na batu oyo ba comprenant que sans la prière la salle de l'eau qu'on salaté. Bible lobi sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc il faut que ça soit niveau ni nzamba ko salela yo. Mais so tialika yo moko, o tialika sans Jésus. Donc yo moko siko banda ko tia ba sans babiloko ekoko zanga yo. Rien que la prière que la Bible déclare. Psaume 118. Psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Et le qui malamu mingi oluka mboka yebombelo epa na yawe nzambe que yo ombe mane pa ya moto to chelike pa ya moto que yawa pamba liloba naye. Mieux vaut chercher neuf. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Peut-être yo bagake te ngai likamboyo nazala bakolo. Ngai nazala bato bazala niveau. Sikoyo okutake eza na classe moko ezo répondre que esengeli kutu malamu on se confie na Nzambe que na batu oyo ya minene. Frère, un jour okobenga bata minene bamboka minene basekuwa minene yete. C'est pour cela muto se confia kana prière. Aza muto yo sa masonité. C'est quelqu'un azana ba espoir moko azana ba assurance o mokile ko monate azana ba force moko invisible par rapport au se confier la force visible parce que zo mona ngo eza force selon bo moto na yo
mais pas l'ensemble azotala wabi o eza yote. Que le Seigneur apambola yo, apambola bien-aimé dans le Seigneur, que se confie à nabatote, que se confie à nabagrante, parce que biozoboya, malamu kuto se confie na nzambe, oyaza molimo mona la kate, que se confie na bato ba monani, que bakoki ko répondre le côté na vie na yo. Et na kiti muke biolobi na 12. Psaume 118, comme il a dit, toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Je l'ai taillé en pièces. Ma botagno se kozinga là, et bundisanga, ma botagno so. Donc nyoso wana banda ko chayo moko bando talika kanani nyoso. Oh nini oh force mo balbite force wana za ya américain za la ka fort so que yena kata vino yeba ko panza yo bilo bike mabota nyoso o ko zinga yo kana bitumba nzamba ko akotaye bango sabidi na pièce donc okabola bango na biteni donc zo kabola bango zo kata bango okati bango sikozo konte bango o yazalaki awa o yakomaki kuna okaboli bango na biteni ezala libota mokote ezala pays mokote ezala armée mokote ekotelema envers l'homme qui se confiait à la prière, l'homme qui se confiait au Dieu d'Israël, au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nzambe oyo atikaka ba oya yete. Bien bi mabota nyonso frère ekotelemela yo. C'est alors na ligne ko bisa mutu moko selon Psaume 118 na verset 10. Tika mabota nyonso, tika minoko nyonso, tika ba armée nyonso ozo telema liboso ya vie na yo. Nzambe a anéantir yango au nom de Jésus. Kobanga lolenge na bango te, kobanga biloko bazo présenter yo te. Armée yango eza ya bandoki etungisaki yo pendant la nuit okataki prière, okataki pongi, obandaki omituna makambo ezosala maboye na ozwa solution ndenge nini. Moi je te dis que c'est la prière oyo korépondre yo. Eza nzambe ya lusambo, eza nzambe oyo ayaka na moment oyo mutu akomi dessus. Ça veut dire que okomi na moment moko oyebi te nasala nini, na okende wapi, na obandela wapi, na osuka wapi. Mais moi je te dis que la prière eza na capacité à résoudre ma problème wana na kombo na Yesu. La Bible déclare: heureux l'homme qui se confiait à l'Éternel. Et c'est mon moto attaque lika n'est pas na Yahweh. Quelque part, na pisson bisusu. Et c'est mo na moto oyo attaque lika pas na Yahweh. Azali lokola zete elonami peme na mai. Et kobota mbuma lango tango nyonso. Frère, mbumeza résultat, mbumeza ba solution. Celui qui se confie à l'Éternel, Yahweh est capable de répondre à tout moment. À tout moment. Azamuto akozanga biyanote ou te panzambe. Je te dis, grâce à la prière, yango tozo ke natango le samozo la muka, tozo la musa prière. Biolobi na mukana ya Jérémie 33 verset 3. Kolabandi kolobabi Jérémie, Belelangaï, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses que tu ne connais pas. Et ça makamo yokoye bakaka. À travers la prière, Dieu peut te révéler des choses. Pourquoi? Parce que dans la prière, Dieu révèle les choses.
somono kota prière wana yandola côté révéla kayote lâche tikango c'est le route pas nzambe te. Chercher des méthodes et des moyens de prier afin que le Seigneur a répondre. Ngana ebisa mutu moko mula yo eza mbula na yo. Mbula oyo eza mbula na yo ya biyano. Mbula oyo eza mbula na yo ya ba réponse. Mbula oyo eza mbula no ya ba révélation. Mbula oyo eza mbula na yo ya ba résultat favorable avec l'Éternel. Crois-moi que moula oyo kosila boete. Crois-moi que moula oyo makambo kote masumete makite. Crois-moi que moula oyo il y a un changement. Le Dieu qui change, le Dieu qui bénit, le Dieu qui résout les problèmes. Dieu va résoudre les problèmes que tu ne connais pas. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis parce que le Seigneur est avec toi. Confiez-le sous ma cassina nzam. Telema lisusu kende musika. Tu verras la gloire de Dieu. Et l'homme qui se confie à l'Éternel. Zwa moma na yo, zwa makambo na yo, pesango nzambe na losambo. Yebisa nzambe, nazaya yo, nazali ya yo, ozali yanga. Tala, mosakoli ya kufaka te, soki bilaka, na ne kokisami te. Boko bundisa e boko sale bitumba. Mais tandis que nzamba zana ye, frère, à quoi arriver jusqu'à la fin. Peut-être que dans la bilo musu tolobaka, par rapport à makambo comme la kabiso, mayele pe kosila, malba pe kosila. Maintenant na ko bisayo, biso pete batal boso to tuni question, est-ce que nzambo ye bakanga? Eza question oyo basali na nzambe batuna, eza question oyo eza biblique. Plusieurs de personnes, plusieurs de l'homme puissant que le Seigneur a utilisé dans la Bible, ba posa ka question wana. Mais ba Jérémie, ba koma ki na moment ko bisa nzambe, est-ce que nzambe oze ta bana na yo? Nzambe bi Jérémie na yebi yo. Uta vokota mama la bino. Napona yo, prophète des nations. Mais au contraire, il y a calcul, il y a Jérémie. Par rapport à ba résultat azokuta nango na chemin nzambe ezobala na te onzamba lingaka tinda mwana ne na ba chemin oyo kozala très combattu. Mais problème ezanini akopesa banguna na yo bitumba babundiso mais victoire apesi bango tapesi na maboko na yo sikotana kata bitumba valeur bitumba ezani c'est la victoire. Comment est possible nzamba apesi ba ennemi na yo ape ba bitumba a permettre ba basala ba guerre mais azui victoire apesi na maboko no tika victoire ya na maboko no na kombo la Yesu tika kola pambolo na victoire tika kola pambolo na gloire afin que ba bazwa bitumba mais victoire ezala na maboko na yo bango basala ba makambu mais réussite ezala yo yo kokota bisika o réussite nkolo kozala pe kotatwa munene na nzambe babeta na bango bale mais na suka mutu akozwaka coupe ezala mutu moko équipe moko amteganyaka tika nzamba pambolo na kombo na Yesu. Jérémie a tout na question, tout na kaba question, tout na ka question, nini nzambe na sala. Pour la nini kakanga. Na bande ko bisane ko moko na bi frère. Omoni vie na biso toza différent. Toza différent na vie toko kokalate. Na ko pesa yo exemple oyo. Omoni soso. Soso oyo baboko la kana couveuse. Na soso oya mboka oya kola ka ye moko ata mama kufi atike muke soso la bano débrouiller kaka bozu pe espoir atotike kaka ko kufa na ye omunga soso mama kufi mama ne babeta ka nzeta kufa bo bana batika la soso to yebite bana wana bakola ka babota ka pe so bandi ko bota tala ko zomsa famille na bango ndenge kufelaka. On dit que soso oya koka kobota. Pourquoi? Nous avons vie différent. Soso ya pondaise, ya yasuka ka na couveuse. La couveuse aboka ape maki, na vendre la maki te. Apasola ape maki te. Attention, tous a différent. Ye balesa kaye.
ami lukila ate so ba iblongole na couvert ba kitise na se ayi ba ndenge vivre te mupepe mukolo moko kozanga poule kozanga chaleur akufa mais soso ya mboka yaya biso za ba soso ya mboka donc soso ya mboka kola na pasi yaya ya komilukela apanzaka fulu ye moko amilelelaka midodelaka amilukelaka ya kolia akolaka bongo me na suka ya soka bwaki maki avandela yango e apasola maki wana e abimisa pe bana toza différent mutu musoso mona azotambola yeya aza soso ya couvese yebisa vi na ngai na yo kokana te ngai naza soso ya mboka yaya namilukelaka namilelaka namilukelaka nga moko mais eza bato balukelaka bango balesaka bango mais babwakaka maki bapasolaka maki te nga nabwakaka maki navandelaka maki mpe napasolaka nga moko namilelaka nga moko namilukelaka nga moko tokokani te toza différent tika yawe nzambe apambola yo prière na yo sache bien que Dieu est la refuge de la prière. Nzamba bibele langa na kotali soma kamunene oyo ebite. Mula oyo eza mula ba révélation. Mula oyo eza mula ba résultat. Nazo bisande ko nanga bien aimé dans l'histoire tele misalo sambo. Les seules façons à convaincre, les seules façons à gagner, les seules façons à prendre ba résultat, rien que la prière. Ce qu'on néglige qui prière et ça ba ennemi no ba sala ki obomo ko ma décourager ba bi mendeni bilaka ngo umela ye muta sambelaka tale lo nengaza ye muta sambelaka frère keba bato banda ko seka na tongo bazo seka vent ba bi poko ndenge ko mate on sepela pomoni bale batire zo direction ya poto ekota nzoka ne beta na ngolati okokanga wo me wo ane suki na kobima otie maboko na mutu mais ça mutu mso abeti ngala benga za lokola flèche bomba akab flèche akab eza flèche moko boye ya malédiction flèche akab eza flèche moko prophétique flèche moko boye tozala basansa koklasa ngo na bandenge ebele mais nzokande c'est la parole de l'éternel. Pourquoi muta beta flèche eboma akaba ayeba teke eboma roi abwaka yoko abibwakela abitika kaka guerre yango mpe eleki makasi ngana okokoma pene sike nemi aza te nasala nini flèche yango oyo nabeta boye talaka ndenge nemi azodomine biso tika na mekano ko bwaka na ngango kaka na bwaka ngo kaka kote zo kende kaka ameka ko bwaka flèche boy flèche kenda na ministère nzambe nzamba tinda nzelo asimba flèche wana direction ya flèche zo kende akaba zo yeba tazaki bien protégé nzoka flèche moko abibwakela eleki ba barrière eleki ba sécurité akaba eleki ba garde rapproché flèche zo ya likolo babwaka ngo bibwakela akaba sutuke leka ba mabende kalikila kabe kaka na kingo chu boka mokonza ganye nini akaba lubi naza touché bafongola pena boy flèche kota eke vanda na motema ni moya kopikola ngo eza te bobimisa roi motema bible lobi ke babimisa akab na kata guerre ende bake komema akab kote bazokima boye akab ake kufa pembe na mboka ya basi ya ndumba nde bandumba bazwa makila akab babande sokola bambwa balembola makila akab à cause de la prophétie de la prière d'un homme de Dieu. Pendant la prière donne la révélation. La prière donne la force. Peut-être bisika yo le mieux ça bisika nzamba osalela. Muto abwaka flèche la yebate que flèche wana eboma mokonzi. Eboma kabe. Bato nyonso bazala se ya malédiction.
Batoneso baza écarté par la volonté de Dieu. Flèche à Cab. Oya bibwakela ekokweyisa bango. Prière mon boaka kalobo sana. Eza capable ya kolamusa makambo. Eza capable ya kopesa ba résultat. Oyo zomona ke simba te pe bisika na nzoka nde yango ko simba. Frère, na bisio na prière ya Cab. Flèche à Cab na moment to komi. Flèche à bibwakela et ça la action. Prière mon bosana kala et il ma réponse. Prière mon sala kala et ouye bakate que prière na sala nzamba yoka peut-être comme il attend nzamba répondre réponse na yo à travers la prière. Soyez bénis. Flèche à Cab oza Cab lelo ata bango batelemi baye bakake bangula no baza bakaba lelo bakokweya nazomisa mutu moko bwaka na flèche yo yebite makambo esala prier kaka yo yebite makambo prier kinoko sala loba kaka chali loba wewe ndima te koloba te kana loba oyo ezosala te esalama te loba nzamba lobi loba naza na sima liloba basali nanga mpona kokokisa mutu abwaka flèche bibwakela eke koboma roi Cab tika bakab na yo bakoya na kombo na Yesu. Soyez bénis, tokutani na émission ezali koya à travers la prière parce que mikolo tozobela eza mikolo lo sambo tozoki na campagne eza sur la prière ba résultat prière zoki no bima la campagne na 2022 na 8e mois tozali campagne ezali koya à travers la prière. C'est pour cela to komi na moment ko la prière pe makamni prière ko sala pe makamni to mona o prière au sala kata campagne. Soyez bénis. Que le Seigneur Jésus azanayo azanalibota nayo apambola yo soki olingi ko rejoindre biso plus 243 numéro de téléphone 89 99 27 616 na bandeli plus 243 89 99 27 616. Ezaki abino humble serviteur pasteur Timothée Munganga. Kolo alola apambola biso. Tokutani na biso ezali koya. Amen. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien. Le Nazarien atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi lobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le